Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Bana poto, bana partout, balanti à avis du public, émission tout votant à premier tour, émission impact et idéologie, babi deuxième tour isati. Émission le lobo tout nanga naza wapi naza awa na bandal na avenue ya ba maître Pichou Falanga oya uti ko kufa na Afrique du Sud suite ya polémique au boyebi fallait et pour pas se produire, il s'est passé que batum sous baboya ki abeta bande comme ça babia ko beta et puis toyoka ke maître Pichou Falanga akufi ya moto bito na famille na ye awa toyako zwa vraie information na source toyeba et c'est vrai babomie est-ce que azaki combattant qu'est-ce qui a fait que maître Pichou Falanga akufa ya moto ye awa nebi ke Fabrice Nteka le boss américain azolanda biso le boss américain nebi ke le millionnaire Pepe qui a la zolanda biso Didier Masuki mbale mande fa Pembe Julia la Perle babi fondation Felicia azolanda biso toza awa na Wilson Bogo Sanderson toza reportage na biso lelo toza vraie information tokutana petit frère propre ya maître Pichou Falanga oya kufi na Afrique du Sud il est là. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on a Merli Falanga. Merli Falanga, vous êtes petit frère biologique et à maître Pichou à kufi na Afrique du Sud. Petit frère biologique avant dernier de la famille. Et yebisa bisonano. Liwa ya maître Pichou boka kaonde. Bon, liwa grand frère ça nga pasi. Ça nga ma pasi makasi na ebité kake besi na motema kake makasi. Vous avez accouché dans concert, grand frère Azaki sécurité. Grand frère, bon, tu es Afrique d'ici, c'est qui ça la sécurité, mais ma baba coquin, baba concert, ma il m'a bloqué à la ma c'est un chrétien, tu as bien ça, mais la pédiatre en église n'est pas ça semble là. Bon, c'est un rando na batwa poignardé ya kufa. Bon, c'est un rando. Et ya za rankina mututé, ba jalousie kaka ya batu. La jalousie depuis quand la combien d'accord sur là que avec petit frère la jalousie ça l'a moi trop la jalousie comme moi trop ma casse mais et qu'est-ce que vous pensez faire en tant que l'équipe? Bon toujours c'est na gouvernement bazon que c'est la biso corps na biso bazo loba n'est pas battu combattant yé bablo ko na y bien côté azay combattate toto kamato loba na azay combattate au sein du gouvernement le gouvernement bazon c'est la biso corps et ande qu'on a biso tout le là ça fait 13 ans tout le monde a insulté tout le là tout le monde attaque le monation ya komona c'est quoi raison botiki na mine leki na bongo bon tout la nara procédure autour au singa surtout ça là tout ça là on aurait que mutunda poignardé ko poignardé muta poignardé qui est tout ragi muta poignardé qui est monsieur Goldberg monsieur Goldberg soit disant monsieur Goldberg mais soit disant même monsieur Goldberg na retirement le bala mais monsieur Goldberg nem tout à poignardé qui bataki ba photo dans les réseaux sociaux na Facebook na WhatsApp oui ça bon na web ça message monsieur Goldberg pour sa zalaï balaxé un message monsieur Goldberg a bomi toute une famille ya mon cas bomi monsieur Pichou Falanga mais a bomi toute une famille toute une famille bon, on avait émotionné voilà bandeko balandi avis du public et comprenez on est sur l'avenue awa na Bandal koto yo salon Lacoste musikate yesu ni jibwe na avenue ya ba Pichou maître Pichou Falanga au akufi na Afrique du Sud sur makambo boyebi to uti na famille na bango vraiment la famille aboyi baboyi ko loba na caméra baboyi ko médiatiser makambo liwa ya maître Pichou Falanga catégoriquement baboyi balobi bazo se réserver pour des raisons au bon bapesi mais quelques informations de que maître Pichou depuis que en Afrique du Sud a sali 13 ans c'est un monsieur respectable à sisi ba classe ne awa a bani pe osala na SNEL ndeka ka ba jeune yakine
nini tozalaka ok luka vie ailleurs akenda Afrique du Sud et là azali ko vivre très bien na msana ye se débrouiller pas mal. Maître Pichou mwana na ya uti ko diplôme d'état awa na kini azana nzela nde na loba bwana comme Afrique du Sud azali ko rejoindre papa na ye pour abanda université. Ça fait très mal lorsque la famille perd quelqu'un comme ça et akufi liwa moko mutu a poignardé il paraît ce qu'on a entendu. Vous connaissez l'histoire. On est sur l'avenir, nous allons tenter d'avoir quelques interviews dans le quartier, dans le bateau, qui Maître Pichou, tout le bateau, qui information, bandeko basane judo, tout mikakozwa information. Suivant. Voilà, nous avons na bandal, bazana méchant, ya kosakanate pour perdre moko, ya ba généraux na bango, moko ya ba soda, nazana ndeko mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kwa Maître Jigoro Bombusa. Maître Bombusa, oza karateka to la judoka. Ah, tous les bétails solo ya Maître Pichou Falanga oya kufa na Afrique da pe judoka ne bité soko yebaye. Wa Maître Langai, on va mettre basala biso na bana pour deux zala, on va Maître Falanga, wa Maître Langai. Oka se ngaliwa na. Na bien très bien, na oka yango très bien. Et ça qui on ndenge ni tango oka ya. Bon, yo bikaka sangwa Maître sali mabe makasi po ba mettre ba kufa ton Afrique du Sud. Donc ceux qui na lo ba on na yebi ba ko ça o so 5e mètre na biso ba kufa Afrique du Sud ba oboma ba na condition mo ya bien té. Mais ba bien dire pe kaka congolais comme taboma ki ekuna. Bon, ils ont dit solo ne to yokeli mais biso zala ikuna te men to yoka keza congolais mutabomi so ba ba rando. Ezala oka yonde. To yoka yonde ngwana mais so ezaki ba rando bango na bango ba ke oboma na mboka mpa ça bien té. Tangue biso to ba congolais to ke ko luka ife bango ba sa bomoko mais ba komi na esprit ya ko boma na ba trahison et ça bien té. Yo ça la bien té. Daki mettre na pe tamso Holanda o ya poignarder qui c'est quelque chose. Non, ngana o regretter ka ke soki ya na esprit wana ya ko sala mabe pour la baninga na congolais eza marato mais yeba ke kini pe ezali soki to yebi ay ba ya ozonga ka kini un jour famille pe ezali awa ba ko sibi pe mamba sala wana eza bien té tangue lelo to ko silika to ke pa la ba ona ndaku to tumbi pa la ba. On est comme la loi d'Italien et pour d'un pour d'un. Kasi yango wana te po ye a sala dia mabe. E ko za pe mbali bo sasa mabe wana te ko za ndenge na sala dia ba mettre côté wana mais eza bien té biso pe côté to ko sa pe revanche bo to ko sala pa ba mabe mo te ka to fa ko luka che bango bo étudier ko sa pe na boule kak. Te eza na ndenge wana mais ko biso to mona ke biso to ba mettre so to kende wa bilongo na biso e bana e gêné ça la bien te ba to mona ka te ta ba mettre ba ko ba kulu na tangue e mettre o sala mabe libanda e ça la bien te ifatike loko o sala wana po e pa na bango pe bani ba ko ya pe ba sali fo ba mère ba zali aza bande ko côté ba ko sala pe fo o ma te ke sonné pe ka mabe mais so o sala loko wana e bo sai ka tika yango eza bien te e ya bien te. Bonne famille à Maître Pichou o yebisa boni. On a yebisa bango bo eza liwa esi mutu ba sala calme ba le lande la bango calme ba revanche wana eza bien te nzambe moko a ofuta ye mutu asale loko wana nzambe ofuta ye. Et zo sala nga pas si vraiment ko perdre Maître Boye oko senga nini na ba konjambo ka to na gouvernement. Bon ngai na ko lo ba boye Maître Falanga na Maître moko abunda bitumba na fédération na bin na banemo ba 2002 2003 Maître Falanga na peut sélectionner na le par la biso la fédération na biso so la fédération va bien ba aider biso e ba mettre ko ya pe a ça la bien pour mettre na combattant mettre abunda mettre a judo ka simanda ko te mettre judo abunda compétition ba mettre ba Maître Falanga so ba yoki la biso ma ba ko ba mettre ko to wana e kitata ko to ça la pe biso bien mettre na combattant la muto ba na abunda bitumba la combattant ya judo ka to ya judo mettre a muta bitumba ya judo ba combattant zo kanza bato ba boya mettre a kuluna te bo epoka mettre epoka biso ba na abunda judo kuluna ezala te mettre a judo ka wa abunda compétition oso comprendre ba mettre 10 ans ba yebi yango ba mettre de banda ba Maître Falanga ba pitu le boko ba yebi Maître Falanga ya okosa te ba yebi masolo na lo bana de mettre azali mutabunda ba judo na nenga solo. Et bien voilà, tous on a venu à Maître Pichou, tous bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Mwanza. Ndeko Mwanza, oyebaki Maître Pichou? Ouais, nayebaki bien, vieux na sikine, nayebi aza judoka, l'espoir azaki pe maître ya petit frère ando formé bango. Azaki judo chic, tinda sisa na IEC. Ayo kende Afrique du Sud. Bien ça na SNEL. Bon, parcours à SNEL na yoka kan. Bon, Afrique du Sud la que déjà si c'est de la classe abane musala nda yoka na Afrique du Sud. Et yebsepsonano azaki asala pe sécurité ya ba musicien. Ah wana na bien honte. Na ze tenu na moni ba komi na ba réseaux sociaux azaki combattant bon rende
naye bien monté nandimi pété azani combattant nandimi te est-ce que yo yokaki sangaliwa na inde bon sangaliwa na yokaki paraît que vieux on dirait bayaki ko mela on dirait baki mela na boîte ou bien babingisaki ya calmer batune mo boye bayokela kae babingisaki ya calmer batune mo bayokela kae on sera information ne na okaki babingisaki ya calmer batune mo bayokela kae bon aye ko calmer bango vie pa ebakite muto azaki na porte abombanaki nde ake a poignardé vieux kimi amikangeli siko batune bamoni bon balandi batoke porte via kantika ye bazoya po baachever amikangelo na oki kelo ebomi ezaki hémorragie interne po amikangela ekaka babi non pichu eza biso ba se présenter nda fungoli porte déjà ezaki trop tard mutango poignardé qui est aux kombo na été bon na ba réseaux sociaux na monde baza Golbert bon c'est no ba enquête pe na meka ko tuna ba via bandal babi afutela na mangembo akepe na kitambo comment est-ce qu'on a kitambo na mona kitambo un congolais qui no congolais tant congolais ça ndeko na ye mninga na ye to ndeko ne boye na pays étranger zo salonde dommage dans aucun cas mabe soki na mboka ya mboka ibonga ndeli na maramba boye biso moto bon congolais ki bomba ndeko na ye na mboka mpa exemple ni to pesa ba étranger to regretter dans la dimaille bêtise là n'a aucune information avec les sud-africains basalelo mais ça qui tourné babi Golbert et puis moi na kitambo banda tout ça presque bande collé kaboli chose à mai le comme ça on le bani ni pour la famille ndeko pichu oyo bazolanda pe émission bon non tout ça tiki bana j'ai information que moi na nikuta ote ko zo diplôme azo ko rejoindre en Afrique du Sud donc juste ngaliwe zo ya moi na za nzela sa fille est née en tout cas ils a pour la bango ils a le kake beti vraiment la famille peut-être mon tona ka seka bomi mettre fala ka ko ici famille mobimba en tout cas tiki choc mon habité bon na nga pesa ka ba condoléances bon nous surtout tika maboko nzambe moi et binda on s'occuper là-bas au fait. Merci ndeko mwandi. Ouais, merci beaucoup. Et papa? Ouais, beauté. Comme bon nani? Christian et Blas Tayan. Christian toza na bandali tozo solo la par rapport ya ndeko Pichu Falanga oyo akufi na Afrique du Sud toyebi solo na ye et yo atanki mwana bandal to kuchope mwana quartier ba Pichu okoloba nini par rapport à liwana ye? Franchement, ça la bicho passe pour azali via ba masse na bicho d'abord pour la mettre pas si fort na mutema mingol bezate bicho tout bana bandal ba petit na to le la fort to le li fort vraiment franchement ça bicho passe parce que pour te yebaki avec via ba masse na bicho ya le bela tout et balobi ke azaki combattant et yo même pas wana on va mensonge parce que là il y a qui vient mimi ba prière ba nini wana ba les gens dit quoi des bato ba mais le voter pour na bato ba bazolo banding wana ki azai combattant yo ko bisa boni na ebisara bango ba ni na ba quartier où ya kolela banda ba ka vraie histoire na franchement de ba comprendre c'est ça on a famille na moko Pichu Falanga webisa boni ni par rapport à liwa ndeko na bango courage kakebele ils ont makamboyaka c'est ça. Merci beaucoup. Vous comprenez, n'arrive pas à parler, ça lui fait très mal et on est sur l'avenir et devant même la parcelle na bango tout ça à vie ya ba na quartier ya ba na avenue et ils a passé mingi bazoko ko lobate bon qu'allons-nous faire dire donner dire repris. Voilà, bandeko balandi à vie du public. Merci Nenge Bopona sur la première tour. To komi na suka ya partie al bosso ya dossier Oyo. Dossier Oyo et na kolandela yango moi bien. Vous pouvez avoir confiance. Pourquoi ba mettre ebele bazoko fa en Afrique du Sud? Kaka presque pepe ndenge moko. Qu'est-ce qui se passe au juste? To robeta lisolo yango. Je pense que bomoni famille baboya ki mais heureusement na kutani na leki na ye na coin ya yebaki te famille baboyi. À lobby Mondambo. Je crois que tu reçois des détails, tu as très bien. Merci à trop et pas à les millionnaires Pepe qui a l'équipe à Makasi, veut dire notamment. Merci et pas à
Fabrice Nteka, le boss américain, merci. Et pas ya Didier Masuki, Moubali Amandefo Pembe, merci. Lévi Cyril Arsène Modabi, merci. Et pas ya Bogos Anderson, Wilson Bilili, merci. Et pas ya maître chinois Namwasinae, merci. Et pas ya Serge Wey, merci. Et pas ya maître chinois de London, merci. Silvio Wechibo Mongo Esanga, Silvio Wechibo Mongo Esanga, Mkolo Zamba, Silvio Wechibo Mongo Esamba, Fabrice Nteka, le boss américain de Fouaté, merci. Et Panayo, merci. Wilson Bilili ainsi que Bogos Anderson. On se retrouve au prochain numéro. Avis du public toujours. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des